Merci mingi mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Vraiment ba makambo o uti koloba na bandi ete ofungoli ba peuple congolais mais o ngai na koloba ezali kaka po ete na bakisa kaka mwa moke. Bandeko ba bolingo bino moko bo uti komona ndenge nini mama Rosalie ya uti kofungola situation ya dossier oyo. Bandeko pona kotala kaka ete na tango ya deuxième république biso ba peuple o lelo bakomi ko salela pub ono bana ya mboka tolingi bana ya mboka bomona ndenge ba négligeaki biso ba effet yango yo bandeko. Bandeko un ministre ya défense ozwi rapport ke ba bomi bato ba chrétien pe ba bimi na église balingi ba marcher ba beti bango masasi lokola ba nyama. Oza koloba ete ate lokola ba soldat na muninga na bango moko akufaki na fikine ele tango ba o bazaki côté à Saint-Joseph ba yoki yango ba beti masasi pe a réagir te bandeko boye bisa biso nano rapport nini vraiment o ezali na bato bazalaki côté ya fikine ba menacer soi-disant un soldat selon Mbanda po te di ke za nango makambo lokuta et na basodo baza na fikine bazwi rapport bazwa babeta bato oyo bazalaki wana bamasasi est-ce que bato wana nde mutu bakometaki acte wana mpe amoni yango normal et alors azali koloba ete ye akoki kominimize bamort te oui aminimizaki bamort wana mpo na nini bandeko depuis basoda na basala eloko wana totikala komona te esika ete ministre ya défense ozwi rapport ya boye okonvoke bakanga basoldat wana batia bango devant la barre basamba donc pona koloba ete pona yo ba oyo wana bato na babomaki baza na bango baniama alors yanga na tozali koloba tika kosala badéclaration na yo po ete toyebi tozali na moto ya lokuta na babiloko deja so lobi ata moto akei classe te ya komona ete ozalaki komérite même pas ozalaki ministre ya défense bozalaki wana kaka mpona kozwa mbongo ya mboka koboma bapeuple kosala n'importe quoi. Vraiment ezali mawa mingi pona bino boye pe na poto awa tellement bomoni ete pasi na pasi bokomi meme kolinga koincite batu bokanisi bino penza bokozonga su na Congo po kozwa pouvoir mais sili nzambe asakangeli bino bizibeli ntango tolobaka yango bokanisaka toza kosaliseki bino bokozonga lisu na Congo te nzambe asakangeli bino bizibeli ata bosali makelele ndenge nyonso rien koyaka kokosa bato 25 000 tonnes 25 000 tonnes yango tomonaka pete bandeko congolais tozali koyebisa bino ko na bato mosusu bango balobaka oh non ndenge ezali wana il faut ko soutenir nani papa ngwanda papa na bino mukolo ya suka mais tozoyebisa bino ete bolingaka nde ko soutenir un diable Lucifer Satan bandeko ezali mawa pe passe et puis azali kokosa te na mokili ke baza kotuna bato wana bakufaki bandeko biso moko toyebi ndenge bato bakufaki liboso ya Saint-Joseph wana bibembe somo mais aza kozwa pe courage aza koloba ete selon ye azwaki information ke c'était 6 personnes oyo bakufaki ngwanda morgue ya mama yemo ezalaki rempli bafamille ebele eza kokende mpona kolela bato na bango oza koloba ete 6 personnes na matonge wana bandako boni oyo bazalaki na batiaki babibembe bakote mosusu bapekisi kutu basala matanga nani apekisaki sur ordre ya ngwanda alobi ete matanga ezala te toyebi yango yango na epesaka biso mawa mingi mpo ete bapapa Tshisekedi oyo nyonso ondireka bazalaki bato moko bazalaki na kati ya baje oyo makambo ebandaki koleka alors lelo papa Tshisekedi tomonaka meme na makambo oyo ya le 16 février tomonaka alobaka eloko te avandaki mia alors que ye kutu mutu akoki kobanda kotelemela bamakambo mpo alobaka abosanaka te a partir ya makambo ya UDPS nde lelo bato wana mpe basalaki neti na bachrétien basalaki ke base souleve po ete ye papa Tshisekedi moto abandaki kobimisa douleur nyonso mais lelo tokamwaka papa Tshisekedi avandaki mia meme mpona pour célébrer koloba ta likambo ya fête ya le 16 février papa Tshisekedi alobelaka yango te alors bandeko ba bolingo bomoni teke bango nyonso baza kaka bato baza na makila na maboko
oyo bato mosusu baza koloba papa Tshisekedi nde soki azwi mboka na biso mboka ekochange ndeko nani akosi yo soki papa Tshisekedi azwi mboka lelo nde mboka ekochange bino boyebaka teke moto oyo nyonso aza na makila na maboko oyo asimba makila ya maboko ya héros national mpe ya bandeko mosusu boyebi teke moto wana azali moto ya libabe boyebi teke makambo na ye kokende liboso te yango wana oyo aza koloba ete non soki papa Etienne Tshisekedi azwi bokonzi na Congo bokomona ete makambo ekochange ndeko bozali komikosa eloko moko te ekochange bolanda te kaka mpo abimisa mwa parole na ye wana ke il faut bapeuple congolais bazala na changement ya mentalité nde ye amonaka ete non bino bobindelaka kaka likolo ya parole wana jamais ye moko mpe papa Tshisekedi il faut changer mpe mentalité na ye parce que papa Tshisekedi mpe soki otali bamakambo mosusu ndenge azali kotambusa yango eza kolakisa ete mentalité eza ya kobeba donc biso nyonso tu tozali kaka na kati na libulu ya bato ya 32 ans oyo ke bamentalité na biso ifo tochange yango bandeko bino bokanisaka ete ndenge bolobaka papa Tshisekedi nde azali moto soki asimbi Congo makambo ekende liboso mais papa Tshisekedi ndenge azali wana makambo ekende liboso te po ete liboso na ye nyonso to eza molili mpo na nini nalobi boye mpo papa Tshisekedi aparticipa na liwa ya Lumumba 2 apesa ordre po ete baboma baadula bato nyonso wana banini ezalaki na ordre na ye alors mutu azali na makila na maboko ebongo baloba ete ye nde akoya apesa biso solution mpo ete Congo ekende liboso mais non oyo baza kokanisa ete papa Tshisekedi nde akoya mpo ete Congo ebonga soki dans 2 jours boza komikosa papa Tshisekedi mpe aza sanguinaire bandeko ntango mosusu bato mosusu bakoloba o boye tolanda na babilili ndenge nini ye moko ezali ntango mosusu moto mosusu te ou bien nini bolanda ye moko ndenge azali kopesa déclaration bato oyo bakimba oyo babomaka bango na nini na pont Kasavubu bolanda ndenge nini papa Tshisekedi ye moko alobi ndenge ye moko aza koassume comme responsable numéro 1 ya ordre epesamaki po ete bakende koboma bato wana oyo ke bafamille na bango batika bana baorphelin bana na bazwa baproblème lelo oyo bino bozali kokanisa mutu lokola papa Tshisekedi nde ye nde mutu akochange Congo tala toza koyebisa bino ko bato wana nyonso to oyo bino bozali koloba ezala papa Tshisekedi ezala bangwanda lelo soki bopesi mutu moko ata kati na bango Congo toza kaka bato ya pasi na pasi bandeko bolingo soki bozali kondima te mais bolanda ete mpona kolakisa ete moto moko te aloba ete papa Etienne Tshisekedi azali saint to sembo na miso ya bato parce que ye moko aparticipe na bamaître ebele oyo eleki na Congo papa Botamba tiela biso babilili totala bamaître oyo papa Tshisekedi aparticipe nango ebongo nsima totuna na bato soki bino nde bozali komona moto oyo nde akoya kochangele biso mboka po ete lelo ekomi ete langage ekomi kaka te ete ata soki moto wana bomaki me lokola azali mwana mboka totya ye kaka wana buzonga ya bakongole yango ete mboka eza kokende liboso te mboka eza kokufa donc moto ata abomaki moto ata asalaki mabe atokanga bino bozo kokanisa ete lelo bolingi ete Congo na biso ekoma neti mboka ya bamindele mais yo kanisi soki mboka ya bamindele lelo ekomi boye parce que bamindele base référaka toujours na makambo ya mabe oyo esalamaka oyo ebomaka bamboka na bango yango ete bazalaka avant basala likambo batali eloko nini esalaka ete po ete likambo boye marché te bazongi nsima mwa moke babia ezalaka boye ezalaka boye ezalaka boye ale wana nde bake liboso mais bino bakongole bolingaka te botalaka bamakambo ya mabe bato basalaka lelo bangwanda oyo makambo basalaka ekomi soki olobi likambo ya ngwanda te bozoloba makambo wana mpo nini eza le passé donc bolingi bozongisa esu na pouvoir mais yango na lobilobi bokosimba su mutu bolobi ete soki toyebaki mundele mpo ete mboka na ye koma lelo ndenge ekomi lelo toza koanvie yango mundele aza atiaka toujours azongisaka toujours miso nsima mpo atala bariske nini oyo ezalaka bato nini basalaka ete po ete mboka na bango ezwa mpe baproblème mpona koyeba kodevie yango alors tolingaka teke kokosa ete totika le passé tolobelaka le présent bana na biso bazobota mawa il faut bandeko boyebisaka bango vérité
parce que soki bino batata bozali kobomba vérité bozali kolobaka kaka te non Joseph Kabila nda bebisi mboka bana ye wana alors que bino nde bozali kaka bato ya pasi bozali kotia mpe bana na bino na pasi boyebisaka bana na bino vérité po ete bana bazobotama na poto baza mayele mingi koleka alors bango fo bayebaka histoire boyebisaka bango ndenge nini makambo oyo esalamaki na mboka ba événement nini esalaki te po mboka na biso ekwea na kati na libulu mais bino boza koya kaka te oloba bongo te po ete makambo wana eseleka makambo wana eleka wapi po ete yango nde ezali kosala ete mboka na biso koti na kati ya libulu lelo bakomi kolakisa bana ya poto kaka ya moto aza kobomba na mboka na biso Joseph Kabila mais bato baza koloba bongo baza kobosana ete bato babomi mboka na biso lelo toza na basouffrance bavandeli bango kaka na bapoto awa ezali mawa mpe pasi papa Botamba tiela biso nano baimage oyo ezali kolakisa ete papa Etienne Tshisekedi te moto akoya lelo na Congo po baloba ete ye nde akochange Congo na 2 jours ou bien na 3 jours ou bien na 4 jours mais Congo ekochange na bato bakoya na mentalité ya malamu ndenge alobaka ete bapeuple congolais il faut changement ya mentalité mais ye mpe il faut changer mentalité ye mpe azali kaka na kati na libulu wana ya bamentalité ya bato mpe ye mpe il faut changer tomoni ntango akendeki na makambo ya Arma Tungulu bandeko tomoni ndenge akei wana journaliste azotuna baquestion ndenge aza korépondre on dirait mutu moko azali sembo mais azali koyeba te ke baargument oyo azalaki kopesa ntango azalaki epai ya mwasi Arma Tungulu ntango journaliste azotuna baquestion mais ye moko il fallait se rendre compte aloba ete ngai mpe nabomisa bato ya bato oyo okenda ndenge kaka ke ezalaki kaka basoupçon barumeur nazwi badécision mpo ete bapendre bato wana na Pongabi to na esika babengaka na nini na côté ya stade na stade Kamanyola esika stade Kamanyola ezali stade de martyr il fallait ye moko amituna kalobaka ete nga mpe nabomisa bato wana nasala basignature napesa ordre mpo na koloba ete oyo nyonso tu bazali kokanisa ete papa Tshisekedi nde azali lumière bozali komikosa botika kodistraire bato oye mwana mboka boye makambo ya mwana mboka eza te makambo ezali wana il faut nde mentalité na biso nano bakongolais changer ezala ye mpe papa Tshisekedi il faut changer mentalité biso nyonso oza kaka na kati na masuwa moko mutu moko ntango ya kokosa biso ye mpe papa Tshisekedi il faut changer mentalité tozongisa bafilme nsima tomona makambo nini eleka papa Botamba tiela biso babilili ebongo nsima tokoyeba soki ye papa Tshisekedi nde bazali koloba ye nde azali mosantu mpo na Congo ou bien azali kaka moto oyo azali kotambola na masuwa na kati na masuwa ya bato oyo bazali koloba ete il faut changer biso nyonso ba mentalité ba image s'il vous plaît papa Botamba